aujourd'hui les lots sont fandi pour l'autre là qui non ah bato ba yo kanga pe na babar bato mo sela ngape mo discussion et ça ronde ni na yo moko bina fili et ça là nga bien na pesa merci na Nzambe pour la grâce et puis na pesa merci na bato bazo attend ya discuter sur nga que ça soit na ndenga ya mabe to na ndenga malamu et yo là ça quand même que bato ba yebi nga iposo ba yebenga te ba discuter te merci pe na bato bazo attend ya oyo ka banze monanga ya ko lingisa bato mususu banze monanga. Les lots au il y a quelques gens, certaines personnes au bazo traité yo ingrat, les lots bien affilés, aza immature et tout, au monde a des commentaires, au monde a des émissions sous et bato traité au bongo. Et loko salaki l'autre fois, na répétition na yo ya ko bengana assez animateur na on a danseuse et les équipes na batu. Ils a depuis musique et la musique tout cas au monde a teni ba papa wemba ni ba kofilo mi dans plein sota yo kaki to mission nga kende viva to nga kende Victoria et oyoki yango alobengani ce qu'on a mis sur public nanu sala mate meyo sala parce que la raison ni kasi yango ndesiko yo faut pas sa raison ça qui yo mona image bon la rappel au clair bino boza ba journaliste si boza rana te ka pona otakine ba mission to ko bisa mutuka mabe yo mona ki image wana tant mona ki image wana ezala raison ni sala ki po ba longola ba officiellement. Ça dit ngana autre une question pour répondre. Non non mais ngana journaliste. Té ngana journaliste. Ngana une question par rapport à mona image. On révoqué. Ngabe na tuni yo. Tant yo mona ki vidéo wana. Oyebi raison na biso oyo to sala bongo. Okoloba ngote point. Raison za ki nini? Parce que yo ndesiko fo yebisa ba internaute ngana koloba te après ngana na faute. Oyebi bien bandeko na biso wana to longola bango po to yokaki to zaki ko na ba preuve que bazo comploter contre biso sauf que les lots place batongo baza na yo moko bo pesa biso quand même raison ce qui ba bengana na ndako ko lingo yiba lipa ba moni pe lobi pe ba kanyo na saga mapa c'est que ba lena raison to ba lena tort carrément faut pas raison. Merci. Ngai mutu naza na vision ya makambo na nga ngam na loboko ya Nzambe kati na nga na grâce ngam na kumba car na nga tina sala ki orchestre na nga po na ebeke na da mobali na décider na otamba na chemin na nga o to ya ba mabaku tango tamba Nzambe la yo kuta na mabaku musicien beli musicien yete musicien kufi musicien longwe musicien triqué musicien tout ça to kokuta na nango donc le corps a déjà ngana eloko ya Nzambe kati na nga. Mais est-ce que vous na début de carrière na yo zalaki trop maestro élève du maître tout aux loger aux PC ba loge mais après un moment donné au baluki comme ko beta piken na ancien leader na yo ya batu mususu ba mona un peu moi genre ngana zo mo exemple moi pas fallait poupa ayebisa ngana studio ndiayi petit Jacques le mona talo soka bona vendo zakai ba ba sur le TV to finga e lelo yebisa nga confrère noni to concert noni o ngai fallait poupa na lobo mabe ya kofi bala sa image wana lelo na 5e génération na likinga après na pe responsable na mukolo neni yo mona ngo normal nga papa boy na beta musique na sima bato bo bango ba beta sima na normal donc ngamo papa ce qui na okenda koliaka na sima bato to la ndakwa bato bo siko bana nga kolia hapi nandi maka nazala vrai ka epa Nzambe devant Nzambe so nana ka vrai devant Nzambe ekoki nango bata mokili bako juger nga mais bana ato juger nga bana place au tchanga te muto aza na mot à dire na vie nanga ya Nzambe muto ana mot à dire na carrière nanga eza Nzambe donc voilà ceux qui pas batu na za ingrat na za impoli na za l'orgueil mais ceux qui pas Nzambe kaka ebike nana nga bongo ebike motema nanga eza pembe et déranger nga te. Maintenant les lots détermination aux candidat peut songer ko sala pe collaboration c'est nga pe collaboration na batu mususu non que rozala kaka na les adorateurs non marana ba frère nanga ba sœur nanga tout ça album na biso mo malembi ça doit songer un jour to beta ta porte c'est pas irrité Watanabe to beta ta porte c'est pas faire rigola et pas Fali Poupa et les autres qui n'ont ça peu moi multiple collaboration non ba calcul wana ezala nango mais na komi na nous prêter pour na ko réaliser en fait. Mais le lot tout le monde qui m'a foutu moi ce qu'il a qui y a déjà là 3 ou 4 mois passés il y en a fallu pour pas il obéissait pour moi mokili
fali pour pandimayo azala ouverte ya ondimayo fali pour pas qui aigle na ba pété na et tout afanda obiki non ba bina file ba sape musala bien komona kokuta na yo na yi esala go ndeni sala nga bien nakuta na grand artiste mboka na biso baza parmi bato ba sa fierté ya mboka voilà tant namona ke fakina ya verrier pona ko pesa mbote et voilà pesa mbote sil nango on appelle si na mbote to ya mani tout ça c'est peli petit na bibi na filemo voilà bibi na filemo lo petit na bibi na filemo togot c'est-à-dire baba kolanda ya kolanda mango pero moni aigle na pesa vie mbote première fois de banda carrière bon na fali na kolanda mninga yo na pesa aigle na kolanda mninga na vele funa landa vie o répondre au moins na bio o bio répondre à tête na longa la kio allez caractère asa ebima on ne répond pas et tout est fait merci beaucoup mais il y a batumsu ba créer polémique ba moni on a fallu et koto on obéit peut faire bien faire pas commission parce que batumsu ba créer on voit polémique ba on a té ba té position nous allez passer lelo et comme ba jeune artiste émissaire lelo ba comme na ba mentor na bango ça dit au moins boy moi clamo et salama bango ba ça ba pire petit ya artiste mo songolo mais ce que yo batu ba retenir nini oza pire petit ya pakala to ya songolo toza petit ya ba vieux tout parce que bato ba koma bongo ndo lobby ponga na yebi nanga bango te yo mto lobby yo mto na ba question no bato ba koma bongo o faza pi petit ya vieux o pi ve ya pecho l'intérêt nango eza nini wana siko bango nde siko ba oye ba de ba intérêt tam su ba o tirer na pembe la bato ba koma ba o ba pire bango ngalo kwa na yebi intérêt nango te yo za no muta master ya ba master tout ve ya ba petit tout on a ba petit belé mais ce qu'on fait rigoler appelle au baki les lots taquiner trop parce que pour ça il y a beaucoup grand chanteur ça dit grand chanteur ya Congo ça dit nzambe ya baembi tout et tout ceux qui ba commis moi 5 bons chanteurs na Congo tam si ya opema ça dit les lots yoko lo banini sur yango est-ce que 5 chanteurs bazaté na Congo opi ba yemba bien ba yemba danger ba ça peut succès ba yoka bango bon après bah dire il y avait un monsieur faire rigoler la vie bah raison non ouais abi pe niveau ya chant o ya za nango ayi ebi bena ma musique bien soit lobi likamuna c'est que ana maîtrise nango biso peto nimise kana makasi te ande mage baza si mais ngana par nanga petit chanteur que je suis na bi que toi ana plus de 10 grands chanteurs na mboka plus de 20 bons chanteurs na mboka parce que ngana comme non niveau ya ba faire été pour na ko juger ba écoute nanga na faire ya ndemo te faire ayo ki trop amoni trop donc à cause de la raison naïe ngai pe na ko la même avis na vie était pour niveau na biso pe ya oyemba to ya oyeba ndule ande mote te mena moni animateur mo ya Ibrato a yango mesel ki na tuno question petit Lumumba na mona pas Ibrato oyebi pa azali pa Ibrato mais ndimi ko zoyer na groupe na pourquoi moté créé comme moi mais faut ya maépé pour na mona pe ba tout so ba longwe pa na nga e comme succès ba comme ya bango ba nini ba comme na ba star mais nani mutu alongwe côté mususu yo luki était pour ya mayo sa émission tengala yo mona inde siko dans ma cantique on a lobby ça la paix de voir wana ouais bo ça la paix de voir bo ça la lelo que so mutu alongwe pa bina filé et ça elengi ata mutu so alongwa kala mais au moins no orchestre mususu ba ocha mutu asika mais biso longo la kala mwana bendana idéologique mushipa mba fait une petite partie di nekele ou les bateaux pas mon appelé venaba ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale Boubak Selang mon papa SKK na lobaka na kolata sandel mokoloba na poto tout cotiser nga na château rouge
honorable Arnaud Douakou, Monique Kassé Momo Kassi, Clotilde Bondo, plafond de Rennes, Moukolo cotiser là dans Château Rouge, voilà, Bosso Melinga Sandal. Bo délégué nga mutakitis Israël la question ba sandal Jésus-Christ salata mukolonga na olata sandal sur te tozana binoka boy bo comprendre que tiche kiti bongo awa na résidence privée à l'artiste monsieur Ig Maluta bina filé babi Trangeta Nostra et tout ali bendeko et tout ali bendebi merci beaucoup tozana merci beaucoup je dis lutondo o toza bongo o teninga compagnie toza bongo na Nostra bonne santé ouais kitoko petit Jacques santé né nangola nzambe ça va est-ce que c'est le plan spirituel la morale santé peneza calme. Bien. Très bien. Moi, départ, il y a quelques artistes et salité qui ont écrit mon esprit dans le mot au tu as un concert moi le 24. Ouais. Le 24 septembre à la showbiz. Voilà la présentation album. Voilà la présentation album. Mais maman un concert. Ouais. Et puis le 10 ah tu as un concert dans Invest, l'hôtel Invest. Surtout le 12 novembre, nous avons un concert dans Ciné Atlantique en Angola. 47e anniversaire, il y a indépendance en Angola. Nous sommes au Beta, Ciné Atlantique, dans la grande salle. La jeune deuxième fois que nous Beta. Et puis au Beta, le 19, dans la piscine Alvalade. Puis tu as un studio, nous avons enregistré l'album Nabiso. Et il y a détermination. Puis bientôt là, tu as sa chanson dansante. Ça va générique quoi. Genre moi générique, mais il y a plein de longi mususu. Il y a un dingue, tu es fanfare na kati ya mabina. C'est quoi tu bina na fanfare. Il y a au moins des fan de bouiller. Donc pour nous préparer les moments nous associer que moral faisait bien, santé faisait bien. Donc toi on a besoin de bien. Vraiment parlons de bina filé, na la pesa goût sa musique aux lelo bina filé. Goût sa musique. Nzambe. Nzambe basala nga chanteur, apesa nga voix, apesa nga intelligence ya oye, mana intelligence ya okoma banzemo. Etant tozo kola pe, tozo yoka. Oka ke papa Pepe kala sala musique bien. C'est l'homme bon a sala musique bien. C'est Marie Misamba sala musique bien. Papa Madilou ba vient sur héritier. Ba faire kola ba sala musique bien. Tozo yoka. Tozo koli ça fait ka. Voilà. Est-ce que Bandeleza qui n'a pas ça musique profane, neto ba musique à Mokili? Musique chrétienne parce que moi on a déjà biso ba tout banda musique na ba âge ba 8 ans ba 7 ans 8 ans aux adana posé que ça musique profane te pour au banda en église si tu man avec église tu mis avec codim et puis tant to coli destin et même sur place et même biso et même si que même maintenant sur le lelo même si que même au commis aux ali aux qui gérer quelque part et l'ancien groupe aussi que vous tout ayé lelo to découvrir bien affilé lelo za siko même bateau de commandement déjà combien d'années au sambrasser carré solo na yo moi toi qui vers 4 ans 4 ans combien d'albums voilà combien d'albums des albums na rosa na 4 singles banda simbi touche tiré problème 3 singles ça dit on est ça ba singles ça hors ba non ba 4 na corona on est sur hors album na peu manzambe dans 5 voilà ouais ça hors album ça dit au salaire quitter Villanova ni le salaire quitter Villanova et pour ça au na obima au salaire moi j'aurais préféré tomber dans Masola Lelo que tomber dans Masola Lelo enfin si Lelo passer s'il vous plaît faut tomber ta passer pour toi présent s'il vous plaît ceux qui présent est dominé passé ouais c'est au bête Masola ils ont dominé parce que ta yo monde stade non ça l'émission no Lelo boy aux en apports ça la vie est belle par rapport à l'émission au salaire lobby si au monde appelle que nous on yamba qui peut battre sous yamba qui mais pour ça nous a qui yamba peut ba biso pour moto à vouloir non mo pour yaminga boka gu au monde que na yami moto pe au fa qui na yamba na niveau na lelo à peine c'est un mususu vraiment il y a ozaki nango la fois passée na yamba déjà le deuxième ils ont deuxième fois là yamba yo tenga na lo mikolo voilà donc présent nanga et na makambo belé na kati présent nanga photo découvrir pe ba frère tozana bango nyonso yana présent nanga na banzembo kwa ba grâce ba morgue ba chemin de la vie ba mon choix ba terminus ba problème parce que soki tozika temps ya robeta ka masolo ya passé bon présent robeta ngondeni donc merci na passé pour passer ndé etoni etoni présent quoi non merci na passé pour etongi na sali befort ya kolongwa na passé pour présent nanga ezala lelo na merveille boy
donc fona pesa na betaka plus masolo eza ya présent mambo nzambe osalelanga même nzambe mo place aza osepela te aomona ga salelo da makambo lelo yo zolingo betaka makambo ka oyo ya c'est yo zobimisa motoki makasi te to beta bena masolo ya oza papier muswa otoka moi malembe moi je suis yo liga selo ka otoki oteli lamba we comprenez que tout ça bongo Nabina Filé merci n'a pas bloqué ni dispatchante le seul et l'unique déclarant au gouvernement ngolais ça les confiance pas bloqué ni yo ça 50 conteneurs 100 conteneurs on a déclaré à solo on a posé déclaré à solo contacté pas bloqué on a déclaré car nanga yem ta miselinga car yem ta jeep no yem na Portugal et comme na Angola je n'ai pas bloqué à commissaire ngona kende j'ai tour kito sénateur ya Nzambe fondé Pipi de Lion toujours continuer bongo Nabina Filé aujourd'hui les lots sont fandi pour l'hôtel qui non ah bato ba yo kanga pe na babar bato mo sela nga pe mo discussion et ça ronde ni na yo mo Bina Filé et ça là on a bien appelé ça merci na Nzambe pour la grâce et puis on appelle ça merci na bato bazo attend ya discuter sur nga que ça soit na ndenga ya mabe to na ndenga malamu et yo là ça quand même que bato ba yebinga il peut se ba benga te ba discuter te merci pe na bato bazo attend ya oyoka banze monanga ya kolingisa bato mususu banze monanga parce que le début ça n'a pas été facile bato mususu bando croire te et c'est nga pe bato mususu bazala ba convaincre pe bato mususu pendant ça pe ba témoignage wana mususu mususu bi ah ngana ko ma fan na yo à travers frère nanga mo gloritant tellement yo ka banze mono trop alinga ngo trop nena ko ma fan anga ko ma fan na po mama bisalinga banze mono yo ngana donc bato ana tout ba DJ mususu ko to yebani te mais so a simira machine be maman fona beta Bina Filé bato ana tout na pesa bango merci vous pouvez savoir merci na bato bato attend ya Hollande la vie artistique nanga bato lokwa ba Messi Bakala ba Fabrice Bakala ba Aisha Luna baza bato yo balandelanga de près ba Eric soki na bungi basingo bungi soki na selbe baza wana pona ko commenter pona ko like pona ko soma banze monanga en tout cas na pesa bango nyonso merci na ba fanatique mususu na yebité quoi les logos mona siko il y a quelques gens certaines personnes au bazo traité yo ingrat les lots Bina Filé aza immature et tout au mona na ba commentaire au mona ba émission mususu et ba traité au bongo et loko salaki l'autre fois na répétition na yo ya ko bengana assez animateur na on a danseuse et les équipes na batu eza depuis musique ezala musique tout tika lo mona teni ba papa wemba ni ba kofilo mi dans plein so tayokaki to miso nga kende viva to nga kende Victoria et oyoki yango alobengani esko na miso public nano esala mate me yo sali yango na raison ni kasi yango esko yo faut pas sa raison ça qui yo mona image bon a rappelé au clair bino boza ba journaliste si boza rana te ka pona otakine ba mission to ko bisa mutuka mabe yo mona ki image wana tant mona ki image wana ezala raison esalaki po ba longola bato officiellement raison on est là. Ça dit ngana otuno question pour répondre. Non, ça dit ngana journaliste. Te ngana journaliste. Ngana tuni question par rapport à mona image. Na tuni boy. On révoqué. Ngabe na tuni yo. Tant yo mona ki vidéo wana. Oyebi raison na biso oyo to sala bongo. Oko lo bango te point. Raison za ki nini? Parce que yo ne se refouille ça ba internet. Ngana lo baté après bon ngana na faute. C'est tout le cas. Te oko za na faute bon. Yo se refouille ça o luka bato bazana ngona mitu ya kolobaki no. Mais Bina Filé ba traité na ndenge moko. Lokola yo yebi raison te. Ngana na faute. C'est bon, tous les gars. Quand Mouto on a représenté, problème exact. On a une faute. Voilà, le logo continue. Tout ça, la musique na biso, tout on a concert na biso le 24 septembre. Tu vas y belé na showbiz et puis voilà, tu na ngola pe basé la biso. Tous les gars na biso na msusu. Merci beaucoup tous les gars na msusu. Merci beaucoup. Na Yannick Nia Rombox, l'homme qui détient les drapeaux na rata Sudafona, Yannick Nia Rombox. En fait, on a comprendre le mot ça na bino ba journaliste msusu. Vous en avez pas masquer la vraie version, il y a ma cam, mais pour nous linga kobimisa batu balo ba mamba mabe. Oyebi bien, bande ko na biswana, to longola bango, po to yokaki, to zaki to na ba preuve que bazo comploter contre biso. Pour pas que on demi sisi. Oyeba yango. Journaliste ça la répondre à informer batu. Journaliste ça te pour na déformer information to ko masquer information. Na masquer te na déformer. Yo yenet ko oye po otakine ngamba mo. Non, na tout les questions pour na bateau ba monaki na yo. O monaki avant to longola bango o to lobaki. To longoli bango po ça ou to batu mo ba koma ko benga bango po ba ke kota na orchestre na bango. Tant to découvrir bango to longoli bango. Le lope ba na orchestre bango. Ka fa to ya siko wana sujet de lega ki fa ki quand même otu nanga ke ah
ou bien opesanga ta raison ah c'est que mambo salaki ana voilà na raison ngana opesa raison tangu na oyoka réponse na yo pose ya batu mususu babi il fallait pas o memela muso les appel bongo eke oyoka ki fuite ba 12 ya la kana ngoto yoka ba 12 wengi ko zata mususu ayebo muto mata podium te kolongola mobimba muto ngwana mais est-ce qu'on a public tata mususu e batu mususu eleze bango et ça bien te yango wana mieux vaut blesser dans la vérité que tuer dans le mensonge on comprend ngana mutu so na CP na likam na CP na so na CP dans na CP na ngote j'assume na simaka na ba erreur nanga na ba défaut nanga na ba gaffe nanga erreur nanga to défaut nanga na lati sango ba mettre ba tout autour nanga te to ba tout autour nanga te pour to triquer mutu parce que justice nzambe be ali so lingi mutu te ou to yoki ke mutu salelo mo CP na ngote longoli officiellement c'est tout les qui a continué à saluer mais yo sala 12 tende bolo banale batina muto batayaki bebo sale donc ba congolais balingi boma na yo maintenant nanga likuti boma ya robatama mais na télé to na miso ba tout ça l'assemble biso ce que to za bato na roboma te mais attention na ko choquer to na zokisa na zokisi bato ba monike na zokisi na place na boma ya robatama. Donc voilà. Mais côté monsieur est blessé qui bat tout sous. Problème est ici to l'équipe voilà to beta masolo. Merci beaucoup. Premier nzembo yo salaka lelo ou embrasser carrière solo. Est-ce que bat sauf que lelo place batongo baza na yo moko bo pesa biso quand même raison. Ce qui ba bengano na ndako ko lingo yiba lipa. Ba moni pe lobi pe ba kanyo na saga mapa. C'est que ba lena raison to ba lena tort. Carrément faut pas raison. Merci. Mais vous avez une vision d'aigle. Yango sali bongo mais est-ce que première chanson na yo oyo salaka et salaki non lelo bato ba keno bina filé azo embrasser carré sur ba bango moto ba se bela ba benga bango ba komela bango ba ke okota ba orchestre tout ça nanana après bato ba kanisa ke so ba zwing ba musicien a ba ozo voir na ngata bo ba ko zwanga si parce que ça bien affilé ça dit bato wata image et orchestre bien affilé mutu naza na vision ya makamna nga ngamna na loboko nzambe kati na nga na grâce ngamna kumba car na nga tina sala ko orchestre na nga pona ebeke na damu bali na décider na otama na chemin na nga oto ya mabaku tango otama nzamu la yo kuta na mabaku musicien beli musicien yete musicien kufi musicien longwe musicien triqué musicien tout ça to okuta na nango donc le col a déjà ngana eloko nzambe kati nanga. Mais est-ce que vous na début de carrière na yo zalaki trop maestro élève du maître tout aux loger aux PC ba loge mais après un moment donné au baluki comme ko beta piken na ancien leader na yo ya batu mususu ba mona un peu moi genre ngana zo mo exemple moi pas fallait pour pas ayebsanga na studio ndiaye petit Jacques le mona talo so ka bona veno zakai ba sur le TV to finga lelo yebsanga confrère noni to concert noni o ngai fali pupa na lobo mabe ya kofi bala kisa image wana lelo na 5e génération na likinga na yoka concert ne pas fali yo sala ngai loko moko lelo tanga na honorable zakai baba sona ko sana linga la facilité aza père nga sona Zakari Mwamba c'est grâce na na pesa toujours ba éloge ata beti nga ata fingi ata lobi na pesa toujours ba éloge mais pourquoi pas au continuer quand na lire wana après directement au changer vision au komi piken au sentir te perdre moi quelques personnes ou peut-être msuzu bande ko landa tamsu bina fini tamsu na sima ya mutu wana après na pe responsable na mukolo neni yo mona ngona normal nga papa boy na beta musique na sima bato bo bango ba beta na sima na normal donc ngamo papa ce qui na okenda ko liaka na sima bato to la ndakwa bato bo siko bana nga ko liaka toujours beta no musique na yo voilà mais ko pesa la logique non pas non ça bref nandi maka nazala vrai ka epa nzambe devant nzambe so nana ka vrai devant nzambe ekoki nango bata mokili bako juger nga mais bana ato juger nga bana place au tchanga te muto aza na mot à dire na vie nanga ya nzambe muto ana mot à dire na carrière nanga eza nzambe donc voilà ceux qui pas batu na ozala ingrat na ozala impoli na ozala orgueilleux mais ceux qui pas nzambe kaka ebike na nga bongo te ebike motema nanga eza pembe et déranger raté. Voilà. Merci beaucoup de déranger. Tu vois que moi première chanson au bandé la carrière. Ce que ça et où ça peut tourner tout le monde bien. Première chanson. Tokene la lola Tokene la lola 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 na lola
Lola on a 2019 on a studio Ndiaye na Vox Day chanson na amna liboso de na bandela carrière en autant na yema na Vox Day c'est sur carrière professionnelle au baye professionnel na Vox Day ok ça muki ba quand on te on les mois président na comment aujourd'hui président na comment 40 d'âge aujourd'hui bon président Vox Day na la taille au tout na question na pour tout no na lobaki te kasi te on obinga na tout nos questions il faut répondre nga na lobaki ke bino batuna bino te exact que yo biso to lobaki parce que nga na yepona tout na ba question na bato bazo se lamenter bato baye partout à travers le monde bayeba exact que non nga na tout ni question yo zong c'est la sous question pour nga répondre yo non yo c'est l'autre déontologie moi na bomi dans nenge to ça l'émission boy nga na wa TV na yo chanda no nga ba chaîne ndo lingi kana bo déclarer na bon la question là tu dis ce qu'on peut nous dire amabilité au répondre on comprend na cadre ya carrière solo lelo bato ba découvrir bina filo to yebi comme si on est qui frère ike tanga ba chike bele nga yebi bon 2 plus 2 c'est bon 2 plus 2 non on a pas habité si on a le tout d'auto attends comment la éviter mon ben moi les faut bien appeler filet on peut tout nanga sous question na tige nanga ngala otuna tige na lupangu nanga ngabela loba non comprenez que c'est l'ambiance de cette émission tige no ela lupangu nanga ngala loba te yo no mona te ata mon voisin ba yo bombisa boudin na congélateur na bino oh audio type oui merci comprendre que c'est bien cette émission Trangeta lelo tout le monde a chamoko problème au pelelo mututo na problème voilà monde na ba pasteur ba na problème na ba ngakisi ba na problème na ba tuto ngala prêtre na ba lar na nga moi na problème love na ba immeuble moi na problème love o immortaliser bongo moi ben moleka le seigneur de la ville papa na Elisabeth Moseka na Akim Moleka motema bata Charity Moleka et c'est royo kamwata il se pelisa ba tout bolanda problème petit Zach le tumba kolinga motama susi tango masusu na koza oya lekio na mabi na préféré na bongisa nzete na nga etingami yana lula nzete na ebite koki kobota muma bololo nyonso eza na problème de love bololo mama eza na problème de love nagalie na mwasi eza na problème de love asolo leki abata kona kuti problème de love ige kona mobili kambona mai ya Colonel Eddie Mwambe Mohamed Moleka Charity Moleka Moto Ebate Zomeka ko boyo yo Azala bana boyo yo Zomeka ko boyo yo me ba souvenir ezobenda ya ige bolamu elekaki ebele nabanga pe kolinga moto mosusu yeye tango mosusu nakozwa oyo eleki yo na mabe na préféré na bongisa nzete na ngetengami yana lula nzete na yebi te koki kobota muma bololo mukarame na ngai makedika mama sainte igalela yo ngana lova yo ya tro ayo nde ma confiance ma souvenir Banga bole mwena kanyabele Banga kolinga matama suswe Banga matusu na koza wale Kiona mabe na préféré yo yo Anga ye Igale lile lile Igale lile lile Igale lile lile odo chamale Iga yo yo Anga ye Menga go boya yo meba souvenir Asube nanga balamu no Banga pe kolinga moto mosusu Tango mosusu na kozo wele kyo na mabe Na
fere na bongisa yanga lula tete na ebita koki kobota mabalala nyonso azala problème mais love papa na mama bazala problème mais love tata mwasi azala problème mais love ekei banokolo kuti problème mais love yamona bomilika mona ngai nikoma molimo na ngai moto yebake. Merci beaucoup, la chanson fait plaisir. Eva Tumbaka Lombo, Manchi Moukoulou Pawani, Mokonza Vex, pourquoi pas Dani Den de Real de Madrid, un robot Sanate, l'architecte est très intelligent. Simeon Moussindondo Mundondo Yaba Simeon, vraiment merci pour notre soutien Nabino, merci na maman Clotilde Bondo, plafond des Rennes, merci na Jeffa, pourquoi pas Pilchéri, Babi Pilchéri de Bretagne, merci pour notre soutien Nabino, joli fils du roi, contrôlé la couloir à Tchang, on a contrôlé, nous allons continuer bon na Trangeta. Le lot détermination. Est-ce que Oso Monani, Batu Bayoki, Banzembe Koti Batu et Fandi, le lot pour Fandi, au salé peut tourner, na moni peut concert, na ba kermesse presque tout, il y a vu la Kinshasa, tipo Keke Balibanda et tout, na moni ba production. Maintenant le lot détermination, Oso Kanisa peut songer, au salé peut collaboration, c'est un peu ba collaboration na Batu Moussous, non que Rosala Kara, na les adorateurs. Non, non, il m'a ba frère nanga, ba sœur nanga, tout ça. Tout ça album na biso mo malembi. Ça doit songer un jour, Tobé Tata Porte, c'est pas Irité Watanabe, Tobé Tata Porte, c'est pas Ferrigola, et pas Fali, Poupa, et les autres qui n'ont pas moins multiples collaborations. Non, va calculer on est à la mais on a comme nous prêter pour réaliser en fait. Mais le lot, tout le monde a dit moi, tout le monde est qui a déjà là, 3 ou 4 mois passés, il y en a Fali, Poupa, et l'objet c'est moi Moukili, Fali Poupa Ndimayo, Azala ouverte, il y a Ndimayo, Fali Poupa qui aigle, n'a pas pété, n'a et tout, afin de dire que non, Babina fait le bon ça peut nous saler bien. Comment on a recoupé un aïe et c'est la gueule de Eni. Ça l'a bien écouté un grand artiste en Boka, na biso. Ça parmi bateau, ça fierté en Boka. Voilà. Tant que mon a fait un verrier pour nous couper ses mbottes et voilà. Couper ses mbottes s'il n'a pas. On a pu faire un mbotte, il y a mani, tout ça, c'est petit petit n'a bibi qui n'a fait les mots. Voilà. Bibi qui n'a fait les mots. Le petit n'a bibi qui n'a fait les mots. C'est le vieux. On vient bouger l'obisa internet ma belle l'obisa Mokili. Ça dit au baba Golanda ya Golanda mango pero moni aigle. D'après ça vient monter. Première fois de pendant carrière. Bon on a fallu na Golanda mninga. Il y en a fait ça que non Golanda mninga. Non mais faut Landa vie. On répond au moins la vie. On peut répondre à la tête. Non mais la guillot. Les caractères, ah c'est Ebima. On va répondre. Et tout est fait. Et Bibi. Merci beaucoup. Merci donc mon mollet. Donc quelqu'un là-bas. Ouais. Bah tout n'a pas de question mais puis non de bon ponaka. Bon que là biso ce que journaliste c'est pas tout la question pour la tout le reste répondre. On a fait ça que non là. On a fait ça parce que mon père spirituel, si je suis Zakari Momba, c'est grâce à vous, big up à vous. Très bientôt, le 15 septembre, anniversaire déjà. Non, pour être franc, c'est là qu'il fallait mon qui est, qui verrier, parce que ça, moi, il y a un grand mboga dans le bisou. Voilà, il faut qu'il y ait un vie en plus, dans le mboga Moupaya. Vous voulez la veine en ligne. Et ça a été mon liboso te on a verrier na fanda jour na sokola na latibilama na kenda concert ya vient na hérité watanabe na village chez Temba ayambanga ipe bien voilà et donc normal ya manga msusu ngape ba vie belé ba bengisanga papa nso aze quoi invitanga na concert na ye vient na biso kumu manda chante invitanga ceux qui ba vie bazo considérer nga vient na Koffi Olomide invitanga ala mukolo parce qu'on a tourné nga personne na moni pe mikolo pour n'intena ya verbango et puis on a vedette fallait à star parce que yolo linga star la vedette to vedette ne fallait la star voilà vraiment merci beaucoup mais il y a batumsu va créer polémique ba moni on a fallu et koto olobeli peut faire bien faire pas commission parce que batumsu va créer on voit polémique ba on a té ba té position nous allez pas c'est lelo et comme ba jeune artiste émissaire lelo ba comme ba na ba mentor na bango ça dit au moins moi clamo et salama bango bazara ba pire petit ya artiste mo songolo mais ce que yo batu ba retenir nini oza pire petit ya pakala to ya songolo toza petit ya ba vie tout
parce que bato bakoma bongo nde lobby pour nga na yebi nanga bango te yo mto lobby yo mto na ba question bato bakoma bongo au face à petit vieux au privé ya pecho l'intérêt nango eza nini wana siko bango nde siko ba oyeba de ba intérêt tam so ba tirer na pembe la bato bakoma ba oyo ba pire bango nga lo wana yebi intérêt nango te yo zano muta master ya ba master tout v ya ba petit tout ana ba petit belé belé si ba petit pena et belé na petit pe ya ba vieux nanga si naza artiste congolais naza collègue et ba collègue nanga ba tunya so to sala na bango voilà comment on a sorti il y a fait rigola na prison à sa conférence de presse na ba certains confrères journalistes et diaspora atangi pe parmi bato pe ba compatir na yeta na prison là au sale ba t-shirt ou ça dit au mona que non publier presque na ba page na tout il est pas un sincère pas na yo ko ka musa yo ndeni atangi pe ba bina filé bon non natalité ceux qui natali non le babena merci na vie na nga en fait natali conférence on a eu semaine na côté wana lobby non natali on te peut-être quand on tanga ba natali on ngandi boye bina filé pe tisukate ok en tout cas merci beaucoup na vie na nga pour na sina ya reconnaissance wana on a vie na nga na bandada na beta da faire gola loba l'album nanga liboso mission kana bwaka ezalaka ye na kokobar na biso rantan de voilà na kokobar mais ce qu'on fait rigoler pas lobaki les loba otakine trop parce que pour ça yé moko grand chanteur ça dit grand chanteur ya Congo ça dit nzambe ya baembi tout et tout ceux qui ba komi moi 5 bons chanteurs na Congo tam si ya opema ça dit lelo yoko loba nini sur yango est-ce que 5 chanteurs bazate na Congo opi baemba bien baemba peu danger ba ça peut succès ba yoka bango. Bon, après, bah, dire, il y avait un peu fait rigoler, il y a raison, non, hein. Il y a un niveau, il y a chant, il y a ça, non. Il y a ma musique bien. Soit le billet comme on a essayé, on a maîtrise, non. Bisous peut-être ni quand on a cassé, on ne m'a pas ça. Mais on a pas un petit chanteur que je suis. Mais on a plus de 10 grands chanteurs dans Mboka, plus de 20 bons chanteurs dans Mboka. Parce que comme on a un niveau, il va faire arrêter pour nous juger. Écoute, on a fait rien de monter, faire un qui trop, à moni trop, donc à cause on a raison. Mais on a eu même à vie, na vie était pour niveau na bisopé. Il y a oyemba, toi oyeba ndule, on est monté. Peut-être on a raison, mais maintenant le bassin loyer n'est pas moni là. Voilà. Pour ce loyer que 5 grands chanteurs baté, ce bali au paiement. Bien affilé, détermination. Batois et pour quand faisant combien de titres? Non, bah en epena on a msango e ban non ba titre pe ban non tepo batu ba benga kaka bana beza banzembo et OK normalement maintenant tout le monde qui le 24 awa na showbiz déjà na invité tout posé partout à travers le monde à Somata du Bac de France l'homme à la barbe blanche moté Marinel Ngindu ba Jean-Pierre Vunze na Mercure au Congo boza vraiment tellement belé et na invité bino le 24 boya na concert et bien fila aussi la présentation il y a album naé et ozaki bongo détermination positionnement pourquoi je vois te belé parce que positionnement de toyo qui a moto consommant ça fait plus ou moins daté déjà une année mais au lieu ça la présentation pourquoi aujourd'hui taper mo belé faki bato ba consommer ngona et puis tozaki pena ba concert belé to donc ende passer par là tozaki libanda bokele lo bobecha lo bobetsa donc faki to servir non pe libanda après to su ki ça na mboka voilà ça dit le 24 ils ont invité ba tunya so balinga biso ba le 24 septembre na showbiz ba yoka musique bien spectacle nino bon c'est bango pour no bombeli bango spectacle o ba to ya pele ba mona tam sous autant couleur ça dit spectacle ba lo bango te ba mona ngo ka moi na expliquer le spectacle donc ba ya ba mona ngo neti ba ozo donc banze monine déjà mo ba vangu ka banze mona biso ba positionnement ba soki déjà ba bonela tomola mosabi wa monsieur kosomba nanu serkeite peut-être bolingo ekolamuka kochango nanu na libulu te bolingo esengi réanimation Pardon, yebisa ba jaloux te oboyinga bakoya nde kosepela baganye ngai obazelaki bolingo yango ekufa bolingo ekoti morgue oki choral
chorale, les adorateurs. Les adorateurs. Et tout à tali bende. Merci beaucoup comprenez que on a igmina filet tout qui était déjà na rochité émission na biso mais relation na yo na ba ancien collègue na bozana Villanova. Entre autres Ibraton Piana Yandene. Toi on a concert le 24 septembre. Showbiz et puis toi on a concert à Mounene na signé à Clanty le 12 décembre, le 12 novembre. Donc il est à 47e anniversaire, il y a indépendance il y a Angola. Donc photo yo la portugaise pour bangolais ba comme bengisa biso to na makambo na bango. Hein? Photo yo la portugaise. Connais ça? Voilà. Et puis tu as enregistré l'album Nabiso le 24 septembre, tu vas sous ce belé en tout cas, voilà. Ça doit répondre à un échappé. C'est un collègue na yo. Relation ni ya malamu wana ngona bango. Ba tu peux obata la biso ba bigo ya minga. Ti ba zapper te boy. Po ba na posa ba ka ba information nanga. Si. À part le ba msu ba détracteur, o pe ba zela. To beta libaku. Si. Po ba joa susu ba transformer on ba ndenge ba olinga ba transformer. To msu pesa ke na pesa boulot. Nan lo bato na lo bateye boulot neza pa finga nga atalanga après afinga. Est-ce qu'on a na bato yo ba atala mam nango ba olinga nga. Faut na satisfaire ba on tande ba otalanga. Donc nous o misanga boy. Bazo mono ko envoûter ngai. Baolinga bongo te ba sepela note. Ti ba pexango sa no émission. Ti ba pexate. Ya solo. Ba pexate. Mais on va tenir ba Fabrice Bakala, ba Messi Bakala, ba Nicheta, section Doulé. Ba Guillermo Ndo Pentacle, ba Nicheta, ba toi tout lobi ba Trésor Bakala. Ba romono o envoûtenga. Maître Merlan cadrement. C'était tout mamungebi. Babi section Doulé ko ya te mena moni animateur mo ya Ibrato a yango mesel ki na tuno question petit Lumumba. Na mona pas Ibrato. Oyebi pas azali pas Ibrato mais ndimi ko zoyer na groupe na pourquoi? Moi te créé comme moi mais faut ya maépé pour na mona pe ba tumsuso ba longwe pa na nga comme un succès ba comme ya bango ba nini ba comme na ba star mais nani mutu alongwe côté mususu yo luki était pour ya mayo sa émission tengala yo mona inde siko dans ma tante on a lobby ça la paix de voir wana ouais bo ça la paix de voir bo ça la lelo que so mutu alongwe pa bina filé esa elengi ata mutu muso alongwa kala mais au moins no orchestre mususu ba ocha mutu asika mais biso longo la kala mais biso mo de bina ke yeko kala yemo ba yebike to balongo langa atika mouvement kala mais au moins so accueilli habiter pour amona que faut pas joyer pas confirmer pas passer forme pas passer sens ah tu vas bien filé faut pas yoke te pas tirer ta attention voilà c'est parce que biso moko na yemoko ayebi ke ba 6 mois déjà tu comprends donc ce qui désormais so monika mutu alongwe pa nanga ce qui bomoni mutu abeta azaki pa nanga te bomoni a bino bokoki otchele mikote c'est que boyebi ke ba uti nel pa oso ba uti mena place makambo eza bolinga bomoni musicien ando abeta quelque part à côté pas nanga bokoki oluka ete po botuna e c'est que bo considérer a uti nil part pour nga na mona na ba longo na auto longola na ba auto longola biso moko mais et ça quand même actualité pour toi peine actualité voilà donc toi na don na opesa ba actualité merci beaucoup tout monsieur pratiquement na suka traiter na yo mais bato bele ba mitu na babi l'idée ya problème ya bolingo e uta wapi fanda ko kanisi okutana na bashoka bolingo okutana ba problème na bolingo yango esala ko sanze mona to endeni to dai parole mutakomela na mo na ngabwe na ko apela ba problème pena ya babongo yo yemi nanganga na pasteur na mutu ana ba immeuble ana bo ma love bazali yo ko za ngo tena nango est-ce que l'idée on est à indeni pour commencer mbona la tuni on deka pour répondre on va ko répondre deuxième fois donc non mutazaki pour ma love ati voilà ça ka mamuto kutana nango ya mamboto monaka tout ça voilà on to tchango na nzembo pour na fortifier bato pour na te ya bato so ça un problème non na couple na yo c'est mieux au gardien yo mo si il y a un important que bête la moninga ton de koto parents parce qu'il y a pas de problème na mais on a ya yé ko to bomba yosko ke bête ya yo voilà si
Yamani Micha beta ya abeta ya yete. Micho beta ya yo. Écouvez-le gars. Écouvez-le kaka. Ça ranger gars. Oh asa lobe ya betela nga prise. Nga pe prise. La pe le problème na ngai. Ozomona. Mais si on est ici et comme que bato ta ba bala na ba ba parenté. Pour ce problème qui n'est pas pareil peut tomber sur la pour malove au moins tes côté monsieur diké bato na ndenge mo boya ke non mutamta na kozwani sur aza ke so bala na une parenté bazwa parenté pour bino bo c'est prétendre que lobby photo soit problème pour parents ensemble ça là c'est bazwa parent pour conseiller bino ka na couple ba conseiller ata problème ya te ça quand toi na bana na ndako boye toujours rappel tant un mot ofandisi bana basali lo te mais ofandisi bango solo lina bango conseiller bango si bango te moni nde âge vu âge comme na eloko boko sango sute eloko boye so kutani eloko boye na nzela sala ngo boye ba parents bazana te po bino bo luka ba problème na bino ale boye la ba parents te ba parents bazaka wana po ba conseiller ma problème ezala to ezala te ba parents bazana mais ba parents pe aussi sa problème te po parents ona yeba na parents parrain mais on a pas de parrain. Parrain, rien. T'as là-bas. Chez nous Moulay. Merci Tonso. Pratiquement la souga traité na mais ça dans la liste na et comme vraiment. Comme ça pratiquement la souga na éviter message ni fort au s'adresser na bateau tout ba fanatique au balinga ikbina filé au balinga les adorateurs nyonso basé partout à travers le monde. Message moko fort pour na bamba. Batu nyonso balinga nga ba s'abonner na Tumba TV. Merci beaucoup. OK leng. Kitoko. Vraiment. Va s'abonner à Tumba TV. Vraiment. Chaîne mora bien tout ça et puis va retenir car la date to pesi bango le 24 septembre concert na Showbiz, le 12 novembre tout ça na Ciné Atlantico na Angola 47e anniversaire et indépendance ya Angola ba poni biso to beta et puis le 19 na piscine Alvalade na kata Luanda. Après on continue ba séance na biso ya studio voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Déjà na été pour na bateau tout balandio moi ba dédicace na bateau ya yo quoi. Na pesi mbote na boss na nga Gigi Palmi la Palmerie ya papi Matalatala da Costa yo ka propre. Na habité. Na pesi mbote na Tonto Babachi tena di titre mon manager Prince Matundu na pesi ba mbote Sika Ali na pesi mbote na Guillermo Ndo Pentacle Deal 5 étoiles batu tout o batali biso ba fanatique na biso surtout bato ba suivra biso partout ba landara biso ba Rofrana ma fille Smith Big Blake Christelle Mwaka na pesi ba mbote belé Sika Ali. Joyeux anniversaire na Maylor Sita babi Maylor Sita o azo fêter anniversaire ne mukola lelo vraiment bon anniversaire aux pena moi occasion hein bina filé yo na souhaiter pena anniversaire Maylor Sita joyeux anniversaire à toi nzambe ya pesa o nyonso motema no yo linga Maylor Sita ba Maylor Sephora Midembo ya yo pe yangwana ba joyeux anniversaire na yo Sephora Midembo joyeux anniversaire à toi Sephora nabika ba changa na statut malebele ko leko merci beaucoup merci na batutu bolandi. Comprenez que Zakari Mwamba, Tije Kitagi bon en résidence privée, il y a artiste et musicien Ig Maluta Bina Filé Trangeta et vraiment où il permettra qu'il pena équipe to kita awa pour rejoindre Boumoni azana répétition en coulisses et ça peut m'occasion bien moi scoop il y a bien écoute taper en pleine répétition permettre vraiment grouper ça moi une quarantaine minutes au poto sur la naïve vraiment merci encore une fois de plus pour la hospitalité na yo ndengo permettre vraiment Tije Kitawa vraiment merci na Dropenzao yanga ya kati yo yebi na obosa te Malele yo yebi toujours contrôler toujours ma solo boss les boss Yannick Kini à Rombox l'homme qui détient les drapeaux merci na Trezege Mouza les demi merci na Patuchine Muchine mo ba patou Kachomo on a robot sanate batutu ba Eva Tumbaka Lombo Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce sur la tito vérifié Monique Kasse Momo Kassi la présidente de toutes les femmes françaises Moninga Batu ya maman Amida Kamere Chature maman Amida Kamere Chati président de la fondation La Colombe merci na batutu boyo soutenir Zakari Mwamba merci na ba abonné nyo surtout ya Tumba TV officiel yo non s'abonner te kene directement à côté na wana s'abonner directement awane tozana pour repasser les meilleurs na biso merci lever à moi mon père spirituel si je suis Zakari Mwamba c'est grâce à lui honorable Baba Sowishi à Zakari merci beaucoup na nyo surtout merci na batutu famille Mobimba ya Lingala Fasi Benjamin Panzu leader ya Kalunga balobi Benjamin Panzu leader à Kalunga bali derrière Fachi Babiba na Kalunga nyo surtout Kalunga pour Lumbambu commune à Seremba ou tout
vraiment derrière chef de l'État et derrière Benjamin Panzou, leader à Kalunga. Merci. Derrière la caméra, c'était Gédéon Lutondo. Portez-vous bien. C'est parti. Zachary Mwamba,